solo la bien Jésus, au solo la bien Jésus, au solo la bien Jésus. Uzali oyo ngana luka kala na kokila. Bienvenue encore dans la chaîne de Concept Touch TV. Et ça est toujours à Milando, liboso na bino awa, comme toujours. Ya son na bakite na bomna kibino ya minene maso na biso tango nyonso ke mabala ya poto. Ese umelaka ubi umelaka te. Na sima porte na nga na ye poto sola maso na biso o ya mabala ya poto. Na ye na vraiment na ndako ezali ya mutu na nga ya kati toyebani me bino boyebi ye te. Mais na nimaki na pa na bango ba fongoli biso porte toyeba ko ya pa na bango poto ba ko partager to beta liso na bango ese bango ba umeli ese bango ba 18 ans ebele na libana na bango ou bien ça la ndenge bato ba bake mabala poto evandaka te pona umela mingi te oyo aza kolanda biso na moment oyo bobosana te na ko s'abonner massivement libokema bobosana kotia ba j'aime te ebele ponga bite ngai fona mona ka ba j'aime tout le temps bosabonaka ebele pona umela te na kanga bino temps mingi te tika te baskobeta porte na biso poto ba sekele ne bobam na sima porte oyo. Hello, hey. Wana toye kokanga bino kadi tolobaki na bangi nga na yebi bango bino boyebi bango te tokota pote bakobana maso na biso. Welcome na. Merci boyambi biso na kati ya ndako na bino pe bakopartage na kende ndenge nini na tango ok wana kasi kolamba biso na kati ya ndako na bino pote bakopartage maso na biso. Merci susu ya koleka ya so tobiki tobanda maso na biso pamba te oyo apesaka mpe ezali nkolo yambo tobanda maso na biso tosenga ntango merci na nkolo po yebita batelaki biso eta permetaki ke toyeba kokutana moko ya lelo yango eza ya motuya na osenga na bandeko bayambi biso mama nikolo otata priere mota minute kaka kokumisa nzambe na momo asili kopesa biso yango. Kolo topesi yo merci pour la moment oyo solo yawe epa na yo hasard ezalaka te. Merci pour ete yo opermettre bandeko na biso baya awa na kati na ndako na so na mokolo lelo totiki moment oyo na maboko na yo nyonso oyo tokoloba awa eza mpona lokumu na yo na kombo na Yesu Kristo, amen. Amen. Ya so bokai nga de setanga kombo na ponga na yebi po aza yanga mais ama nga na bombi ko bana bana voix c'est ye moko ya basu bi présenter aza nani devant bino pobo ye ba isusu mala mokoleka mama na papa ba présenter ba kombo na bino po bande ko bana biso beba boza banani nga kombo na Nicole Makakala. Nga kombo na Pablo Manzela. Ndeko mosa biye kombo na ye Nicole Makakala ndeko mba bi kombo na ye Pablo Manzela. Mais nga toujours dérangeant ndeko mwasi kombo ni pesa Nicole Manzela tellement linga Makakala na yeza kwa griffe tara griffe ya Gucci griffe atika griffe na été mais azali Nicole Makakala et Manzela pardon. Bandeko na ngai na yesu pa na bino na mama liso ona okela bandeko kobeta ba porte pona kosola ke emission eleke basi mabala poto evandaka te yango na ye pa na bino na ye ba peso ke sa solo mabala poto evandaka te yango to kotala muzinda maso na biso na neba weba nende na Congo boye ensemble biaka awa Normalement toyebani ya biso mais ngai na bana yebaka na Congo. C'est ça, mais logique toyebani na biso ndeko mba lobi ke bye na so mais ye po na ye ayebaki depuis Congo so na ndoto wana imuka yebi ayebaki déjà soki nalobi bongo parce que so na bino lobeta histoire pourquoi nalobi ke nayebani na Congo mononga ajo azo rêver bien mais ba secteur na madame tambola ye pa bana kozala ok tanga za mwana
C'est ça. Ok. Bon, ce que nous avons fait, on a bien pour le tout le monde Android et qui veut se soutenir. Moi, avec maman, pour le dire, au tino papa de toi. Bien, 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 ça qui bon monter, maman, t'as eu le toi, bien, yo monte, n'engage ça la carte, yo ne me demande qui m'a sauvé pas maman. Bon, normalement, balobi, non, mais tiens, Non, maman, pas le bon, mais yo me dit de dire toi. Eh ben, non, le balikamo parce que ça un petit moment frère débat baemba. Ezala ndenge makam lisolo mona mbali na mwana mwasi banda. Banda toujours na mwana mbali. Ngani mnatia lito. Yo le tia lito. Frère mal bien ndenge ki yanke. Abiyem ba tia lito. Pour linga ya mamu ki pete pone pete za lito, ye matia ki lito. Ya so papa na lito na yo. Ezala indi ntango mona kisera. Bolingo wana po bendo tia lito. Bon, en fait, Naina, madame, tu es banni depuis Kala. Tu es banni depuis 1988. Mais Nana Ebaka déjà en 1984. Namona Ebaka était, mais Namona Kai. Moi, histoire moquée. Maintenant, on a ça, on a car il y a des fils de fer, il y a des papiers. Il y a des papiers, il y a des bonnes années, des papiers, il y a des car. Quand on va car, on a ça, je crois qu'on a 10 ans. On a ça, des fils de fer. On a Bumbu, Ngeringere, Bandal. Mingi na ndoza na bar moko na zala Exodus na Bandal. Bango baza pembeni. D'autant la bête batu na na mona. Na mona ta na teka bakara na ba fil de fer. Na ba pakara na ba papier. C'est vrai, le moment où la père vraiment fait là-bas, au côté, vraiment, moi, on a autant de ça, moi, parce que pour moi, on a 2-3 cas. Voilà, m'appelle-moi là. Là, j'ai 10 ans. Donc, je crois, naï, na mon agaï. Mais il y a mon amateur. Mais toi, tu as commis la Suède. Ah, tout le monde a mis sur Tabo mona nde siko mama monte no bite cette fois-ci. Mukola liboso na mona gae. Tuzalaka na hekdol. Tuzalaka na hekdol. Tantine moboye abota mwa. Siko ngana kende kotala tantine wana. Tana obima bupa na moni. Mais d'ailleurs ki de asango na eke aye Suède. Moni siko na tobi magabu tuzaka na cousin na mamobo to moni taka pesi na kombo na ebo pardon na corriger moi na limite que za ba liboso non parce que nga na yebi que na bonne année moko bo po ba sera kala ezaki bakongole bazaki mingi alors siko ezaki na ntango ba fête ba bonne année Noël bonne année ba famille nyonso baza okutana bolue local afi oyebi siko nde bo fêter Noël ou bete bonne année ensemble nga nazwe ba cérémonie siko na je crois ça na 88 bonne année bete Noël 80 bonne année 88 wana poto kota 89 nde sikoyo ba parents ba famille différents basangisaka bango balue local moko na goût benye na Natal Kruger est-ce que ba papa Ernest bazaka ofana de vado de père mon ami de vado vite la fin de mbala liboso fezaka ngala ya naso mbala liboso ya mais ngala wala bawe jour wana vraiment nazala ona mututi OK Nambo liboso na mona kayo. Ki vanda ipena ki yo na moni make o bato po tanga yaka izala o mwana moka ye ko ngela. Moka liboso na mona kayo vraiment izaka na luka siko na yeba
Et puis quand tu John Loyeba, na quartier, tout bazotanga komba petite moboye, ce qu'on a là yeba petite amour nani. Mais parce qu'on a coutane na confirmé ngabi petite amour elle a du goût. Dans le monde avec na head dollar. C'est que ça c'était un match là. C'était un match là. Bon match na vous tout est, on a nani Fatouma Bineta. Bon qui ni so ya ndeko ba lobi ki ye pona ye solo pena po avalisa bolingo ya parce que amona ekala amona na bandoto amona depuis Congo tango ndeko mwasi ayaki ye pona yeke ese one ko kisamaki yango ndesika bolingo pena ebalaki epa ndeko mobali pona ndeko na biso mwasi ya so na osenga yango ko senga bobeta mwa liso na bino na mwa eso kota ki na mwa liso na bino na tina na ndeko mwasi beta na lisolo moke ya ndeko mobali tango yaki pa na yo monaki ndenge nini mais tango yaki pa na te wana zaki o pablo otoloba eza tango akala tozaki na bana miki tozaki ba 12 13 ans ozomona wadeze eloko lelo ya sikote wana sikote tozaki ba adolescent sikote to kolingana na kimokolo nde mais tango pe tozaki na so bana miki ngape na zo lingana ngai no weka ya le gaya ya te ba petite sœur ebi ka bolinga bomona nde ezalaka ozomona ka garçon mozo sepano na mtema yo yebi mais tobeta masolo na tobeta ngai bango te bango beta masolo na bango bakota na kati te bango na ngelo mais sikoyo wana eza makambo akana mais sikoyo na kimokolo tango tokuta sikoyo tango toyebani na kimokolo wana eza sikoyo ndenge mosusu ngai sikoyo pesiko lisolo ya kimokolo tango sikoyo ndeko mbala yake pano na kimokolo sikoyo yako na kimokolo ezali sikoyo ndeli po eza bolingo to bakebandaki bandakala mwa milingi ezalaki nango ubi milingi ekufaki tama ayete ebandaki misolo ya sika non milingi ebandaki nango bandakala te wana eza makambo bomwana sikoyo tobeta makambo ya kimokolo bon ntango pablo akomaki koaprochenge ezalaki nango mpe te soki ndenge nini ezalaki nango ka tema toyebani ya yebi nganga mpe nayebi ye ezali nango te lokola bato mosusu ezala kozolinga kutu tasolola nao so nini non ezali nango facile pablo ezalaki facile en même temps ezalaki nango mpe facile te parce que komana bafia mobo ndeko bana baki bafia ezalaki na ndeko mwasi ezalaki facile mais facilité malgré bayebanaki malgré même te yabeta makita bazali bana mike mais ezalaki facilité na kimokolo awi yango nabekaka ke mwa bafia mpe esalaka bien mpo eloko ya malonga mpo oyo ozango mwa fia soki okembango ekomi mpe kitoko mingi te ya so bandeko na ngai na obeteli so bebisingaki bino boyebani na kati ya mboka Suède mais biso toza bacongolais touti na kati ya mboka Congo ekola ata mosusu mpe tovandaki na bandoka batantine ya bamama nango oyo bamwa mokie lisolo ya libala na mboka ya Congo na mboka Suède eza na différence na kati soki libala na Congo na libala awa différence eza oui moi différence ekozala mwa mokie différence ekozala na ndenge ke ndenge to baparent nde mpo ngai ntango nazali mwana moke nazofanda epai ya bakoko na ngai avant na ya poto nazofanda na bakoko na baparent ya papa na ngai différence nga namona na ndako na biso wana na awa eza ke koko na biso azobima na ntongo ake mosala ntango akozonga na poko aya okuta deja esi balambaki batiele biloko na mesa alie balongoleli basani koka mobali bazoyele meme na mai ya kosokola maboko ozomona bon sikoyo ntango na ye awa epa na biso mpe awa mama mpe azokosala antuka lokuta mabe mama asala même rythme wana ke non papa ya biso tokotie kolamba vraiment papa eloko ayebi olambaka asemulu na ye kaka apa asemulu antuka bosana na okomona papa na cuisine omoni
Donc eza parce que maman amema pe rythme wana ke ye moto azolamba ye moto akoservir so ata soki okende mosala omona lambi soki yebi ke moko wana osala te omona lambi babiloko ebele atie na congélateur. Même temps tozalaki bana na kati ya ndako azosalaka ndenge wana. Donc ezodépendre sikoyo na différence ya ndenge nini yo ozomemelika baobia ndenge nini ozali par rapport ya parce que nalingi koyeba mpona nini natuni question na parce que tozoyaki badifference ezala mingi par rapport ya mabala na Congo na mabala na poto bakupe na kati ya poto ozomona parce que bandeko mingi bazolela ke basi na poto bayebi koprendre soin ya mibali par rapport basi ya Congo bayebi koprendre soin ya mibali par rapport ya basi awa na kati ya mboka poto yango na notama différence elesi bacouple kozala couple na Congo na couple na poto différence eli makasi wana ezodépendre mpe na foyer ya bato na couple ya bato parce que tokoki vraiment kocompare te vie ya couple na poto na vie ya couple na Congo. En tout cas soki tozocompare yango mingi tokomi injuste parce que vie oyo biso tomemaka awa na poto na vie oyo bacouple bavivaka na Congo en tout cas eza vraiment différent. Eza différent na sens que na Congo nga nakenda na Congo mingi omoni donc na Congo ata mutu aza na mbongo te mais aza ko se permettre azala na mutu musala mais awa tozala na bato ya misala te. Donc nga na monaka ko comparer vie ya couple na Congo na vie ya couple awa na poto vraiment eza injuste nayebi te Pablo soki yo. Non, mais c'est normal parce que moni bato basalaka ba comparaison il y a couple na Congo na couple na poto ezali ezake obungi ki eloko moko na motu parce que pour nini na lobi bon na Congo soki ozwi sur 100%, 85% ya bato na Congo baza ba chômeur basala te tano ba 85% wana basi na mibali basala te mona ya mo mobala bina tongo ake kobeta match mo aluka mais ata msatika na pa. Mais en a poto tellement plupart na biso to salaka po couple eza na malamu économie ezosenga ke yo ya na mwanda munga pe na mwanda to samisi lelo ba couple lelo mwasa koza la infirmière yo mbalo za infirmière bokenda na misala okebite kutu ke mwasi pa na salaire koleka yo mbalo ça dépend nini on négocie ki salaire na misala bon sikoyo yo nzo baleti nga na ke musala mwasi na pa ke musala tozongi siko na ndako biso mbale nzela moto menda ku 7h tozongi siko ndako 18h alinga siko na Boursa TV na fa na la TV a moi ça raconte na cuisine na lamba siko ya comme ça la double kenga est-ce qu'il y a moi comme ça non nous donc nyama les osenga tout ça la comparaison tout ça la ko sangisa biloko wana te parce que na kini plupart sur 100% to le bi que 85% mibali bakenda misala basi bazala ndako. Alors sikoyo mobali obimaki na ndako yo surtout na Congo yo mobali obimaki na ndako na 6h oke koluka la oye na soir allez moi je na fana na ndako journée mobimba allez yo mobali obanda susu kotala occupé bana occupé kolia moi sinon c'est normal falamba occupé bana occupé bango yango zomona ke tore ko comparer te mais na poto ils sont différents parce que plupart na biso tozali na makoki ya okende musala donc so oke musala toza fainéant
En plus, pourtant on peut que ça. On fait dans la Belgique, France. Là, on fait dans la Suède, Norvège, Danemark, Finlande, ils sont un peu différents. On fait dans les États-Unis, ils sont un peu différents. Vous avez de toute façon, on a vu ça là, en Suède. De toute façon, on a vu ça aux États-Unis. Ils ont mis le côté. On a solo. Parce que pour nous, on a des amis qui bon, bobit na ya kosala ba émission on a osala mingi ta ba makake ba ba kamuya kamoka finisa na na pa mongo mo finisa mongo nyonso zomo na ngame na mongo omoni lo musu e ko osala make ngana sakera moko era na efingisa batu nyonso zomo na yango moni ke na biango ça plus idée ya émission on a osala poto la kisa bandeko oyo ba ozwa ke ba osala compensation ke basi ya poto basi ya Afrique ba coupe na poto bino basi na poto bo sima mabana na bino te mibali na poto bo ki mambao na Congo zomona sikoyo ezo vanda te bo za batamu ke bo kabwani yango meke na oke na bandako o ba bindo ba vandi tomu lai kwa la sakano lobike différence les ama passe parce que mutu na mutu ebi vérité za ndako na vérité za ndako ne mutu mutu ebi tamu ba o ba zo na mingi te ba na cause ba vandi mingi te ozomona yango peut-être que nemisika te kuta boso tonu na mutu ya bose na mbola boni yona ne commencer banda bo bandi bosa mbola boni ensemble maman fille iba kana non zo na mutu na mais nanika na lobelo mo boye je crois que c'est très important moni baja wa mission peut-être pour na ngai na mosinama ezala bien te parce que biso tozali tellement intégré parce que moni batu oyo balobaka bamabala pote simbaka te banini esimbaka te parce que mutu auti Kinshasa peut-être asali 2 ans na poto mwasi oyo auti Kinshasa asali 3 ans na poto mutala na boule ke funa tomashe biso mobali mpa funa tomashe biso alors ntango bookutana boza na boule moko te yango moni esalaka bongo mai ngai ngama presque famille nango mbobaa na poto famille mwasi nango mbobaa na poto nga na ye na poto na na 13 ans je crois naokende 13 ans mwasi nango azali na 12 ans ozomona alors tokoli awa totangi baklasse awa tokoli awa donc savoir vivre na biso na bacouple oyo bayesika eza ndenge moko te ngai tofanda mwasi nanga tozomonaki avenir na biso tokotonga ngo boye tosala baprojet ensemble mais moto mosusu na mwasi na ye na mobali bakutani peut-être yo aye lelo oyo baye kaka to bata mosusu 5 ans na 5 ans na moto na moto aza na vision na ye azokanisa mpona Congo mais biso tozali sikoyo kosala vision na biso ensemble mpona Congo ocomprendre différence il va pas en aboiter mais ils avaient ba OP ba outeki na Congo ensemble ba yé na poto ensemble basé na même vision ensemble mais ça les loro mo OK ba kabwani nesika moko ozomona yango tolo ba ke couple na couple eza ndenge ezomama so nango yango il faut la ça différent ba couple wana ozomona parce que lo musta mususu idée bino bozango na couple na bino ta musu mutu mo ko yoka bi o ba ba sengisa idée ta musu biso to sa idée te ya musu idée ça ke to sengisa poto ba su ko za ensemble yango to sa biso o pona ko sunga ba oyo ta musu ba comprendre parce que il y a pe na ba gens o ba ko be na poto bon moi na pe na poto mais na musu na même idée ko bino te ozomona ngo ba musu ko ne zande yango wana biso autour qui soit to salut combien de temps ensemble et tu as 16 ans ensemble, le col a marié, et puis tu as 21 ans ensemble, le col a couple. Banda to yebana donc, banda to yebana na bolingo, ça fait 21 ans, et puis 16 ans le col a marié. Quand on est bando balobi, basali 16 ans comme marié, 21 ans comme couple. Tu beau rosoa niki un peu au salon sur 30 ans. Mais basali quand même 20 ans
21 plus 16 ans na bango comme couple. Ça veut dire que ma balle poto eza kovanda sol de kosola ceux boza na même esprit. Boye baka ko sangisa ba esprit na bino baka za même monoko bokoye ba ko tambola ensemble. Exactement. Ya so ma papa na maman likambo ya respect. Parce que yango teo za pe base na kati ya bana biso. Donc mi maman et papa. Respect na ndako libala. Et marchander parce que mingi peut habiter ma bana biso ya so na kati ba respect bungi entre moi na mobile et la société. Yango pe na so cause pe lo bato ba manso ko kabwana. To éviter. So respect na baza par rapport ya ndako na bino o bino ka na mwasi na yo respect botamisa ngo na ndenge ni na. Tout d'abord on a le boy. On dit tant que vous couple ils ont un facteur rebelle. Oyo fu esimba. Ils ont un facteur liboso, ils ont un bolingo entre binonga. Yango neza ya moto ya. Après, vous avez le respect. 2, ils ont le mbongo. 3, ils ont le boyokani. 4, ils ont le étalé sexe. Dans le foyer. Donc, Babiloko a 4. Ce qui ils ont autant de bien dans le foyer. Vous allez bien. Parce que mon respect est la réciproque. On a respecté, vous faut respecter. Maintenant, on va respecter maman. Mais, ce qu'on a parlé, n'a rien. La facture est légale, nous sommes Nicolo. Mais, on respectera, on respectera. Mais la facture, on va foutre la facture. Malama, on manque de respect. Je t'entends donc manquer wana yeur na moto ezali déjà papa ou bien maman biso mbale parce que moni na Afrique kala ezali que papa mutaya na mona ndako mama ya mais na monde lelo eza subo moti na monde lelo esengeli que fuboza la le bac Android. C'est quoi, nous on a bien synchronisé. Donc, dans une USB, na côté on a ordinateur et synchronisé, mais c'est na makamboza na langue pour ça. Donc, les autres c'est que on a ça la part na, yo pour ça la part. Mais dans le monde nabiso il y a des Congolais, peut-être des Congolais, non, on peut ça tout le monde faut titer. Congolais en général. Non, on peut ça tout le monde faut titer parce que mboka na biso, les autres ça biso makoki wana te ya ko mona makambo na ndenge biso tozomona makambo na mukolo lelo. Vraiment. Alors et l'ingolo bake moi si mobali quand vous comme na couple il faut bosser la makambo tambola nzela moko na nzela moko wana ezosenga ke faut bofuta ndako wana ezaka ateke mobali faut afuta mo bien moi si muto afuta mo faut bofuta ensemble faut bolia ezaka ateke moi si muto afuta biloko le mobali faut bofuta ensemble faut bolata ezaka te moi si nous faut futa bien mobali faut futa ensemble donc nyonso ezotambola ensemble donc na kati wana tant makambo wana ezo marcher respect mobimba yango mais ceux qui yango ezo marcher te tout le soi disant mère asala nga na sala moi les bossa ko supporter 2 mois 3 mois ya nini olela mwana na mwana tantina bino mais na ko kata vraiment moki pablo omoni likama kosala te wana eza pe il faut vous expliquer pour kosala te ekozala pe ntango mosusu osalaka na yo pe mais eza na mwa moment mo boye ntango mosusu mosala ekatani ou bien te
omoni bablomo andenge wana ekoki mpe kosala ta mosusu un mois 2 mois ozosala te omoni mais oke kosala te oyo ya kifainéance eza eloko mosusu ke oza fainéant ofandi kaka mpo moninga kaka ye loko aza na bacourage ya yela aya akenda kaka mosala yaka nango omoni likambo ya respect wana vraiment eza relatif eza nakanisa eza vraiment vaste mutu na mutu azwaka yango na ndenge na ye couple na likambo wana ya respect na ndenge na bango ngala mpo na nga namonaka ke kofanda na couple eza kaka bafacteur oyo pa bauti oloba wana eza très important et puis eza base nini oyo bosali na kati ya relation na bino dès le début base eza très important que ce soit ofanda ozala o couple na Congo ozala place partout ozala na monde donc ezosenga ndenge wana na mokolo ya lelo ezosenga même na Congo na mokolo ya lelo ezosenga bongo base eza très très important parce que base wana yango yango babengaka na lingala likonzi ya ndako te et donc yango wana na base wana boza sikoyo kotonga likolo nango mopepe koya mbula ekoya nini ekoya nyonso mais tant déjà base eza solide bokoyeba ndenge nini oyo bokocontinue kotonga likolo nango mpe nanga na oloba susu ke na olobake eloko nyonso bava barespect oyo basexe o mbongo ya bolingo ya bino mibale parce que so boza na bolingo na bino mibale donc bolingo esupportaka makambo ebele so bolingo wana eza te eza ma au fond du cœur te yango monaka ta mosusu kuna yokosalaki boye tema esili mais so bolingo ezali bofanda boluki boyebi bolingo oyo ezanga profit bolingo ezanga profit bolingo ezanga intérêt donc bolingo kaka propre eza très important parce que so ozokota na kati ya relation oza déjà na idée moko songolo en tout cas mokolo yo kokokisa idée wana bolingo wana eza nango su na sens te bien okoti ozwi likambo wana oluka te omoni ntango olekiselanga ntango voilà donc omona yango susu okomi kaka lokola ofandi wana loko ozolekisaka ntango no bande pa oyebi nasalaka papa moko boye américain basalaka mariage bafetaka anniversaire ya mwasi nango basalaka 80 ans te 80 ans ya mariage batuni mobali babime eloni esali ke 80 ans mozala na mariage bakoma mikolo baso na ba 95 ans alobi eza bolingo base eza bolingo po chaque fois soyenga mikolo wana asiliki mare akiti soki abandi osilika nga na kiti yango moni esalaka ke tozala jamais tokóma na mokolo moko ke nga na mwasi na nga tokóma ke o bosali matata bokomi mwa neti biso tobenga yango likiel te bokomi vraimen na niveau moko boye ke etalinga te bokóma place wana omona bokala donc bolingo eza très très important na kati ya couple bolingo neti mare auta oloba sans profit bolingo ya solo yango nde moto esalaka ke couple ekoka koganye tout bambonge nyonso deya banini eza normal ya so boyoki na zengi maloba parce que bandeko balobi nyonso balobi couple po evanda vrai eza bolingo ya solo bayebi ya profite ya salite te oyo ezali ya propre bolingo ya solo yango esalaka bango baumela bango mpe bakopesa baninga ya respect bango bayeba kosangisa oyo ezali baide na bango ensemble mpo baza na bolingo oyo ya solo seke bandeko boyeba tozala na bolingo ya solo na kati ya bacouple na biso bongo nde tokoyeba kovanda bongo nde tokoyeba kopartage oyo ezali ya kati ya bacouple na biso ya so nayebi te nini nakobakisa mpo bolobi deja ebele na kati ya masolo ya bacouple esalingi esengo mingi nanga mto mwa mokere ya suka
à propos ya mbongo ya bana et c'est elle va payer bino bosoye pour mbongo ya bana nana loba likamoko ka na bakisa na kati makambo bolingo pe na répondre na question wana eloko moko eza pe très important na kati ya couple eloko ebomaka mabala mingi eloko eza koboma po tofandi awa pe bambula ebele toza pe na expérience ya bato ebele toyeba banda toza bana mike lelo baza te banini donc eloko mingi eza koboma pe mabala na po toza makambo ya mbongo voilà donc conseil nanga tant que ndeko mwasi en tant que mwasi na libala makambo koswanela makambo ya mbongo te biso toza na expérience moko nga na Pablo banda tobanda nga na Pablo non toswanela mbongo ata mokolo moko te et puis non te tozalaki o motu na tozala mbongo na ye ata mokolo tozolobana te ata toza ennemi mais mama mbongo Pablo ayebi code ya banque na ngai kuta ya mona bosana na ngai ya Pablo na yebi na ngai te mais moko yaka pe mais nayebi yango mais na bosana na ngai mais nayebi carte na ngai ezalaka na carte ya Pablo eza donc tozala na secret te na makambo ya mbongo nakanisa yango mpe eza moko oyo eza force na biso kwa makambo ya mbongo ya bana en tout cas banda bana na biso bazala miketi lelo bango bakomi na mikolo mbongo ya bana mpe se esili nango na famille donc Pablo bambongo ya bana eyaka na oka epa na ngai nga mutu na géraka yango nga na banda kogéra yango nga mpe na géra yango ti mpe na ndenge esili nango boye Pablo kuta atunaka na ye te soki nayebisi me nampiaka boza mwa 500 yo vi 500 wapi abi te bambongo ya bana elekaki omoni mais que achango mutema achango ka mbongo bana ngo ezalaka combien ata mokolo moko quand bo ko bi ata mokolo moko to sans ko na ngebunga na compte mama yebi dozo kyango te bango le ko ni salate bayebi ko sanisa bayebi ko solola bayebi ko zela économie ensemble yango esali ke base pe so motu na kati ya ndako le bango baza bato ya kotango nyonso ko ensemble po blog la bango eza eloko moninga te quand ne bi bayike tango mbala bali mwasi ne boko meloko moko bango penza eloko moko na ndenga munene ya solo ta kana su temps mingi te o bande ko balobi déjà ya mutuya ba partager o ezaki secret na bango et pas na bino o evandisi bango ezana d'abord bolingo po bolingo eboti nyonso eboti respect eboti makambo ebe na kati bolingo elakisi bango ndenge ba kovana le kono na bango ensemble yango bande ko boso ba raison que to boya na ki pona mbongo to sa ki beseke bolingo ezaki na bandelité ezaki faux bolingo tant faux bolingo va na kati oyaki na projet na opolobi o ben na nzela na yo yango esali bongo yango pote ba ma soki ma ya solo ba vandi 21 ya solo soki ma ya solo ba swana kate so ma ya solo to swana ka soki vraiment ya solo bote ngana so ma ya solo penza frère penza eli penza sœur na malamu wato kina deuxième ezali maso na biso na deuxième programme na biso tolanda ya solo boye malamu ko ezali deuxième partie na biso bande ko betaki maso ezali mutuya o ya couple na bango ngape mama so na tika bongo te ponga pe na nga songi songi kuna songi na nga lokwa biso ba mama esa minga ba mama o mama ye baka papa lia ni mama siko ngape na kena pa papa na opose ba question moko boye mama nga opeso faire tant on poser question yo komi réponse à papa répondre pour tala vraiment so gine papa lobi e biso pela to sala penda mondi biso penza biso bolingo mondi biso penza ba ide biso penza to panza ba musiko songi siko ponga ninga nga songi mais na kati na divorcer ba divorce te za pour papa a donc été yango na panzi bango mwa muke na panzi yango na kende papa na papa eloko ni vraiment mama niko alingaka so be olinga na kolia na kolia bango ozwa te ba no bien na kolia na ta peso ozwa ya mapo ozwa pe ndenge zana za ba jour mo boeke afande mera na bulonga asalite na c'est un peu mera okoma po soki yo wa mera zo ka yo profiter a pesa réponse mbalo ko c'est comment c'est ça c'est vrai donc alingama olia so salele moi pondu salele pe moi moule moi badi so salele te moi na sala ya mo na sala mo makadi mo apilipili na mo potumbele mo Thompson
Tumbeli pe mon tabac. Donc, ok, père alobi ki mo somme ya na bolo asala moi pondu so pondu yim ta salaka abi asala moi pondu moi mbula tumi mama po so sina makabo na oka sangwe wana pena lokuta mabisi ko mama yo komini ngai nakomi fufu nakomi pondu nakomi na soso na poser question mabe ponga mo de question na eba jango déjà bele la père bonsoir il fallait pas na simba oh papa eloko ni yo pesa mama ok soko vandi mama azonga kaba papa cadeau pesa nga penda cadeau yo zana mama koma cadeau mon papa pesa o penza bo soko vandi ti lelo yo esa ka o sai na mutema en tout cas lokuta mabe ba cadeau wana pa ba pesa nga eza mo ebele donc eza moko yo bike te eza ebele en tout cas ba cadeau na nga nyonso ezaka trop cher pour na ngai so na nyoko eza ebele to commence ko moko to ba so papa oyeba na moko wana abi ba cadeau nyonso ya très cher so to eza teme ebele et ya facile pour nous avoir moko c'est bon, eza facilité mais na yebi ke ezala pe kala mingi te na sombela cadeau moko montre montre wana na sombela etant tokende na Kinshasa kofanda na ndako kaka toutaki bamisala na biso na Kinshasa touta mboka ntango tozozonga na kini lobi na wana ntongo tozonga su mboka nde mera ye monaki montre na ye nasombelaka ye ebuma mpe nayebi na bakado nyonso nasombela ye ti lelo ya moko ezalaka nango je crois si abosana na yango mais ya moko ezalaka ke omonaka montre na nga na vraiment montre na nga mosombela nga donc bato mama donc eza lokola ke yango moma esalaka ye nayebi te so yango eza plus précieux pour na ye mais nayebi ke yango moma esalaka motema mpasi ke montre nakomi mpe montre ko oui malakisa montre pas fait la montre c'est que oyebani penda tokokende entre bino mibale na penda soki likambo yo akomprendaka moninga entre na mama c'est papa bana te mama orépondre biso entre bino mibale nga na comprendre moninga mi soki likambo oyebi te moment openda ndongo ezali ben moment vraiment kela moment mosu ya kosola te ke moment vraiment mpona tia papa boye na mosu na tia mama boye na vraiment azala na place wana mingi akomprendre moninga plus entre bino mibale o banga te boke mibale okopona nde moko ata koboya mapasa na kambo so entre bino mibale na lepena azala na eloko ya makasi na libala papa koloba nango te mama akomela ngai nano mposo alobi kaka ba so olobi azwi réponse maintenant na otuna question wana oprécise neti likambo nini na sens yana alobi te omengi kocomprendre moninga eza na sorte ebele ekola na mosusu ke mama aza kobela obia papa azobela moninga accompagne mamaka ndeko ya malamu te obia eloko mo esami mosusu toya bakope makambo yaka toswanaka mais ntango mosusu kamo esami eza na moto moko ayebaka kocomprendre vite ke moninga na couple ezokompa yana mosusu moto moko ayebaka koza solution mosusu plus ke moninga parce que na comprendre afina sa eloko mpo makambo evanda tranquille ekola na mosusu yo ta mosusu mama ta mosusu mpe nga yango sikoyo ndeko komini ok papa yo sikoyo mpona yo moi je crois que okoya te eza nani soko obebisi te omoni ntango obi croire eza ke sikoyo eza likambo oyo ngai ndenge nga namoni na nani acomprendra plus yango nabi ke moi je crois que eza mère acomprendra soka likambo oyo esalami songolo acomprendra ke te likambo na minute oyo eza bien te nakobeta lisolo ndenge nini nakoloba ke soka na suyo eza mare mpona oyo eza mare mare akomi nini amare akomi eza ye se boyebani mpenza seke 21 bosala ya lokuta te tokende nzembo ndi mare alinga bon nzembo bena fa azwa te so azwi siseke mimika mosusu te nzembo malingaka
ozala na mère akoma osoko ebike ngo neti nzembo wana mère ozwa ide mama akomi ozala mère akoma titre nzembo nzembo bike mère mpena soki mère soki nzembo mère ayoki mpenza mpo nga mpe nakoyeba na mosusu nanga couple misato mpe ezalaka couple de trois nzembo ni mère alingaka bon bena mosusu nzembo na mosusu ozala mosusu mpasi pali mosusu ya banzembo ebele me moto oyo mère alingaka na nzembo nga nasungi yo nasungi yo te nzembo ni mère alingaka nachange nazongi so lobi moto alingaka donc nachange nzembo ni mère alingaka lobi ka moto alingaka eza facile comme bonjour mais soko lobi ke nzembo po nzembo mpe koza peka ya moto wana peka me nzembo eza ya moto wana parce que moto wana aza grand prêtre mboka na biso te mpo banzembo alinga eza ebele me nga na kokoloba ke nzembo mpe mosusu aso alamuki akoyemba ngo te mosusu alama azoyemba ngo omoni ntango osali 20 ans 21 ans na moto eza na baepoke na baepoke epoke mosusu moto alingaka nzembo makasi epoke mosusu boyeboye mais soki tokende na kota baartiste soki tokende na kota baartiste donc baartiste nga na oloba eza l'artiste préféré eza Kofi nakomi aspiré donc Kofi Olomide na oloba te na oloba Fouta Diallo aspiré na nzembo tobetango na mariage na biso ça c'est inverse kande boyoki bango mpenza baumeli ya solo papa mpenza ali mama ya solo mpo sur 4 questions papa azwi na nyonso nayebi te so basalaki répétition nga vana wana nayebi te mais eleki kitoko ya solo balobi ke tozwa exemple na baoyo mpe baosala makambo malamu oyo banyoso bakolanda émission oyo programme oyo eza kaka te otali mpo seka te tala mpo ozwa ye plus na libala na yo tala ozwa ye plus ndenge baninga baza kovie babi ke moto azwaka mayele epai ya bato bandeko bavandi 21 ans 16 ans mariage mais 21 ensemble ça au compter on a ndenge mpe ayebeke depuis Congo eleki ba 40 ans mais oyo eza ya monene yango baboti bana bakomisi bana bawela mbongo te mobali ayebi kopesa mwasi respect comme mwasi mpe bopesa mobali respect babina nyonso nzambe nde mokonzi abatelaka mpe sa nzambe na limite ekupe mpe yango kovanda nzambe azali na longo na bango ndeko mosi koosunganga kaka mpona molangi mo eza pemene wana oyo naosaka bakado naosaka mpa papa ntango papa ozwi mwa question bien mwa mpe kaka kokumisa naosala na bapapa nanga bongo gratis parce que ozwi réponse mpo ozwi réponse nango papa na ngai nasengi bino merci baoyo bakolanda émission oyo eza mpona kolakisa ke bacouple na biso eza kovanda bandeko babandi awa na swede na age ya moke bakoli ensemble mpe baokende su liboso mpona bakufi ça veut dire ke baza na bambula ebele liboso toyeba kovanda toyeba kosongana toyeba kopesa na respect bolingo ya solo nde eleki nyonso yango bandeko balobi sa bolingo ya solo ça veut dire ke bosala 3 bokabwani 4 bokabwani mais vrai bolingo ata mopepe bambonge bokovanda toujours yango eza bongo ya bino afi milandu na esimaka nalobaka kaka oza kofilme wana molambaka mpo bashoko frapa bo eza yanga bongo panzi odasi milando nayebi te bandeko so boza na toli ya suka kopesa pato kuna suka émission na biso bia mosu papa bia mama bozala likambo suka koloba mpona kosunga bandeko baleki ntango soki bamama bamema moke libanga ami bana biso kutu bompani biso te tozonga na nzela eza toujours malamu yango tosala baémission oyo nayebi te ndeko akozana entre bacouple na biso moto akozana maloba ya suka kopesa nana koloba napesi tout d'abord merci na ndenge osollicite biso mpo oya na ndako na biso lelo et puis nyonso oyo tolobi awa elakisi te ke toza mieux ke bamisusu omoni eza te ke toza soki mpe couple ya ndenge nini mais tosala toujours de nos mieux ke tomeka kosurmontaka badifficulté nyonso eyaka na kati ya libala na kati ya foyer baincompréhension moko mpe mwa bamanque ya respect mpo ezalaka nango soki tolobi vraiment ezalaka te tokosi mais eyaka nango mpe mais lokola tolobaki tout à l'heure ke bolingo ya solo eza base yango esalaka ke ata mopepe ye makasi ndenge nini toyeba ndenge nini tokosurmonte mopepe wana ndenge nini tokolonga yango donc
wana ezali sekele na biso soki kosunga mutu moko na libanda kuna en tout cas eozala kaka esengo po mutu ayekola kaka epa moninga na ye mutu. Merci beaucoup. Merci maman fille. Maman Masolo. Donc yo denga n'est-ce depuis Kala. Donc on a cette fort. Donc continue à me saluer ça. Merci beaucoup. Thème est bien. Donc bolanda belé concept touch. Tout beaucoup ta. Vous s'abonner. Libokema. Benga libokema. Parce que na français ici matalinga pena libokema ndenga liboma. Donc vous s'abonner ma libokema ne maman fait lobi. Donc les mamans Nicolas Hotel là. Tous un biso meilleur couple du monde. Mais pour la biso toi meilleur couple du monde. Et on a to sengala na batu nyonso. Pour bolandi biso, c'est tout le monde bolimbisa. Mais je crois que plupart la batu baroko se retrouver. Moni bolingo c'est très important. Parce que bolingo yango et bukaka tout. Ce que vous avez bolingo na kati na bino ata mbongo yango ye ndenge nini ce bolingo wana yango ne mute repara biloko. Mais ce bolingo ezate na kati na bino ezaka bolingo ka ndingaka ya mais yango no mona batu mingi au problème est pour eza na question te que tu fana na Gishasa fana na poto. Mais la réalité mususu okuta na mona poto yango sala ke donc comprendre ma solo mususu yango no moni que biso lelo tozala biso bien to le batte que pendant 21 ans na biso tozala na problème te bien sûr tozala na problème ebele mais soki tofandi lelo oyo eza mpona bolingo bandeko bolingo neleki nyonso pokolo moko asengi bolingo tanga liboza bolingo ye moko bolingo topesa bolingo pesa bolingo na bolingo wana tokomi na prochaine émission na biso na bayike bozala eza ebele loboko ya mama eza koya bamamo ya so yabi ya solo yabi kolamba eza koya bovanda oyo yabi kolamba contacte biso sur chaîne na biso yo Concept Touch TV aza bienvenu mpona kolamba toyamba bato nyonso bandeko mpe bolinga mpe toyamba bango mpona masolo na bango mabala moso mpe bamonaki bandeko te biso mpe tongo 5 plus boza bienvenu wana tokomi na prochaine émission na biso otika na kombo na Yesu bye. Osololaka bien Jésus, osololaka bien Jésus, osololaka bien Jésus, osololaka bien Jésus. Ozali oyo nga nalukaka na